Congo Esengo TV. Voilà, bandeko, ba Congolais de partout, Ngaya Bino, Noko Clovis, Tope, ba Swahili ba bengi ngai Muyomba, ba Lubafon ba bengi ngai Manseba, et ba ki Congophone ba bengi ngai Ngwashi, na pesi bino mbote partout bozwami. Na moko lelo bandeko toye lisusu bandeko ko talisa bino ko pe ko tout comme pe ko to pe ko pesa bino ba information o ezali nécessaire o eza vraiment important pona mboka na biso Congo bandeko kasi yambo na kende na vif ya analyse na biso ya moko lelo bandeko botika ngai na kende kopesa mbote na ngai tope na kende kopesa merci na talisa reconnaissance na ngai na peuple ya Este, bana ya Este, bana Nord Kivu, Uvira, pe bongo na bongo, bisika neso bozwami na pesi bino un grand merci na ndenge bosadere na idéologie ya ngai noko na bino ngai Muyomba na bino. Pe vous allez partager, vous abonner, vous allez partager ba vidéo ya Noko Clovis. Donc merci mingi bandeko ya Este. Na yango na kei ko talisa bino sujet ya édition ya biso ya sikoyo e lobi toye na dossier ya Seni bandeko. Bino boyebi Seni ezali en sigle bandeko kasi Seni na monene nango na mobimba nango elobi ete commission électorale nationale pe indépendante. Alors bandeko, avant tout kende na mozindo ya masolo esengeli na talisa bino ngai na bino totala Seni ezali structuré ndenge nini bandeko. Seni ndenge bomoni yango wana nga noko na bino na bino Seni ezali structuré na deux composantes. Ezali na composante parti politique et composante société civile. Alors na composante parti politique, tozali na parti au pouvoir plus parti ya opposition. Nde izo constitué composante parti politique. Alors que na grande composante il y a société civile. Tozali na ba confession religieuse oyo nde yango nde makambo penza nongo toloba neti motema tope motu ya Seni parce que na lobi bongo pourquoi parce que présidence ya Seni epesameli kaka na ba confession religieuse bandeko. Yango wana na lobi ete confession religieuse ezali motema tope motu ya Seni bandeko. Alors bandeko na ba confession religieuse. Na ba confession religieuse tozali na Église catholique. Nazo talisa bino confession religieuse parce que confession religieuse wana nde yango ezali motu ya makambo na kati ya Seni ya biso. Alors na kati ya composante wana ya sous-composante 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 ya société civile yango wana na get yango. Sous-composante ya société civile ezali confession religieuse. Alors ezali constitué na ba nani? Ezali na Église catholique, Église protestante, Église orthodoxe, Église musulmane, Armée d'Israël, Église des réveils, Église kimbanguiste. Wana na bija 8e Union des églises
indépendante du Congo. Voilà. Yango wana penza. Nango wana nde eza ko constituer ba confession religieuse. Alors bandeko, po na nini na lobi na bino ke confession religieuse nde yango mutu eza mutu tope motema ya seni na biso. Na lobi bongo ne pourquoi? Parce que présidence ya seni eza réservé kaka na ba confession religieuse. Alors bandeko, ndenge tozulu bana bino boye nde tozo na bino boye na skati ya seni Corneille Nangaa nde azali président. Corneille Nangaa mandat na ye esi esila kala. Normalement il fallait ba passer na élection to désignation ya désignation ya président mosusu. Alors président na akuta kaka na kati ya confession religieuse. Alors bandeko, tango biso tozotala ba procès à 100 jours bandeko. Bolanda nga na bokebi bandeko, ngai noko na bino na ye kofungola bino. Yango wana nazoloba ke Congolais de partout toza na conscience collective. Tango baza biso tozo ba cheli biso procès nani na télévision. Oh, procès on a pe il y a 100 jours. Et quand on peut aux anango, mais ils ont télévisé justice bazolo banini. Justice c'est ça musanango, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord nanga justice c'est ça musanango. Mutu nyonso aza d'accord justice et ça la musanango. Donc justice et ça la musanango teka ceux qui procès eza en direct na Congo bimba. Par contre, tant que procès on a écouté et salami en direct na Congo mba, écoute ici distraction na katiaba congolais. Congolais comme il pensait par rapport à nini ya nini par rapport ya procès wana. Congolais comme il mona que non mbongo wana bazolo bana ceux qui ka ba récupérer na Congo e bongi. Donc et entre-temps, na mupanzi bandeko, makambu mususu oyo eza peu important. Na lobite ke procès est important. Na lobite ke mutu so ayibi batika e. Non. Na lobite ke justice ça musanango. Justice ça musanango eza nango nécessaire te ke balaksa projet na télévision. Non. Justice c'est ce que ça musanango et ça la musanango. Ata soki bachango na télévision. Bachango na télévision te justice c'est ça justice et tire la kaka justice. Mais dans notre tali sabino que le fait que procès wana et ezozala en direct et kotisinde distraction na katia peuple congolais. Peuple congolais azo penser que ba mbongo wana ba million azo tanga yango wana nde so ba récupérer ngo mbongo wana nde Congo ebonge. Non. Makambo ebele na Congo wana pe oyo pe eza important bandeko bondimela ngai muyomba nazo fungola bino. Yango nalobaki ne bandeli nabaki ni nguvu nalobaki umoja ni nguvu. Umoja ni nguvu bandeko. Donc na français babi union fait la force. Il faut tous avoir la conscience totale à makamamboka na biso kende. Poni nazolo ba bongo. Tango biso totala ba makambo ba ya procès ya 100 jours. Kona mupanzi kuna bazo ko désigner président ya sika ya CENI. Botu nanga ba désigner président ya sika nani ba che. Andeko. Président ya sika ba che na kombo ya Ronsa Malonda. Bolimi sinangana na tanga kombo na bien na yingte na bebisa kombo batu. Boso na tanga o mabe bandeko bolimbisa. Mais Ronsa Malonda. Ronsa Malonda na azanani bandeko. Ronsa Malonda azalaki secrétaire exécutif na Renia Corneille Nangaa. Donc tant na lobi na bino bongo déjà bozo yeba à qui biso ba congolais toza affaire.
na terme clair. Donc pour na talisa on a ndenge ya pete na lingala ya sika. Ronsard Malonda azalaki secrétaire exécutif na azaneti nani. Donc Corneille nanga neti na dobite ke nazoloba neti pour da ko faciliter mutu sa comprendre. Corneille nanga neti président de la République et Ronsard Malonda ye premier ministre. Sikoyo ye wanande bache bandeko, ye wanande bache ke ye nde azu place wana akoma na place ya Corneille nanga. Ah, bandeko. Yango nazoloba ke il faut qu'on sa l'attention, il faut qu'on zala ekenge na makambo ezoleka na mboka na biso. Ezana makambo susu ezana ngope na tina mon côté, mais biso to ope sa ngo beaucoup plus d'importance. Binongo boyebi na nini na ba cycle o eleki. Na cycle eleki musala nini oyoyo Corneille nanga asala. Alors bandeko to progresser na nkolo baboye. Siko tango ba désigner na processus wana po ba ya ko désigner Ronsard Malonda ba ndeko bandeko ya catholique ba sepelité. Pe bandeko protestant ba sepelité. Babi jamais ba rondima moto asalaki ou tipo on change pas l'équipe qui gagne, n'est-ce pas? Mais équipe Otobima nana ngo congolais nini je pense que bandeko ya est bo ndimela ngai boko ndimela ngai bandeko ya est nous congolais ni na koyi vraiment ko ndima makambo oyo Corneille nanga sali oya auti ko sala congolais moko ta ondimango siko bazwa mokitani ya Corneille inanga ndeyende azwa reine bandeko alors bandeko ya église catholique pe protestante baboyi allez babi non biso to ndingi mutu wana te ye jamais mutu mususu kasi yete pe batu ya CLC comité laïque de coordination bango pe ba telemi ba bimisi maloba na bango ba bio non biso to lingi komona Corneille Roxa Malonda bolimbisi kombo esalimwa kaka na munoko po mingi pe mwa kanda pe mo esala ndengwa na bolimbisi Roxa Malonda balingi eti banoko ya lamuka totali Bemba Katumbi Muzitu Fayulu bango pe babia wana eza ba ya FCC jamais tokondima yango te. En tout cas tokondima yango te ba biloko wana oyo ba désignation ya Roxane Malonda en tout cas biso tokondima yango te. Bandeko siko biso ba Congolais toloba boni tolobi boy tobandi nanu na présidence de la République. Kenkena oyo babengi yango le peuple d'abord. Tozana kenkena oyo eza le peuple d'abord. Elinko loba nini? Eloko nyonso to ezo salama na nini ba décision nyonso surtout importante na mboka esengeli et trouver sentiment populaire. C'est-à-dire et ba Congolais ba ndima ba adhérer na décision nyonso na ba acte nyonso to ezo salama. Nde yangwana tokoloba effectivement tozana le peuple d'abord. Mais mutu moko te na Congo akoki ko bosana ndenge Corneille nanga makamu Corneille nanga auti ko sala biso na Congo. Mutu moko ta akobosana.
sikoyo kozwa moto landi ya Corneille Nangaa pona nini? Pona nini? Pona nini? Un jour pe bosa na makambo pe que ils ont même pe peuple pe ACP là. Ne fils qu'ata na makambo ba élection peuple pe ACP là. Hein? Voilà. Sikoyo soki natali côté ya bandeko ya ba confession religieuse. Ah, bandeko bino ngai naza dignité ya ko juger bino. Naza dignité ya ko juger no po nga na moto neti bino. Mais bino botanga ka Bible ba musu batanga Coran. Bible zotinda biso to tendre vers la perfection. Hein? To tendre vers la perfection. Bandeko ya confession religieuse. Boni boni bogotika kaka mboke kende boy. Boni boni bino bogotelemaka liboso ya ba peuple de Dieu bogolobake nzamba lingi bino okupambwama au moment où yo na ba décision oya minene olingi te peuple apambwama. Na ba décision minene oyo zali oyo se retrouver olingi ata mokiete peuple a avancer. Olingi ka que peuple demeurer toujours na situation na ye. Mais par contre yo zwa obenda moi $2000, $3000 na yo otie na poche na ye tu so bozo a combien otie na poche. Toke ina nou na ba ndeko ya opposition. Bandeko opposition ezape mawape pasi. Nga na mona na note opposition bazana na 150,000 langages. Opposition kaka na kati ya lisanga moko ba benyango lisanga moko. Bango oh non toza ini. Mais na unité wana ba musu bazolo ba ke non toza opposition républicaine. Ba musu so non toza awa toza ba opposant tozo lutter contre ni tozo luka vérité des îles. Mais siko na population bozo pesa message ni. Message ni. Yango na loba ni bandelike umoja ni nguvu, union fait la force. Soki bino bobengi opposition. So monique ça ne sert pas idéologie à opposition nga na sa dérité. Olongo na osali groupe oyo zo talisi batu idéologie na yo. Et ça la clair. Que non la groupe na biso tozo ko lobela likambo tel. Ba o pe ba moni que non biso ya biso koto tozo ba bo et ça la clair. Mais bino bolobe non biso toza ni plus que jamais. Mais na libanda au lieu ata ba biloko wana ba opposition républicaine wana ba vérité des îles ou bien au lieu ata eza esuka na kana kati na bino mona na plateforme non et bima nango libanda population ebi ke bango wana basi ba panzana na bango to ebi kutu te soki na 2020 so ba opa non c'est pas comme ça. Union fait la force. Liboko moko sur la conscience monte ego tombola mboka ego telemisa opposition. Ndenge nini population a s'adhérer massivement na ba idée na bino au moment où bino moko boli. Bon, en fait, voilà, opposition, il faut pe bo yeba ko définir makambo bino pe bozo kende osala. Et wana peut-être population a rozalana idée mon clair que non voilà opposition tozana bango bazo landa eloko tel. Bazo landa eloko tel pour que malamu ya population e rozalana simana bango. Voilà, et population ba congolais de partout. Ngaya bino nga noko na bino. Ngai muyomba ngama seba na lobi na bino bandeko tant que tolingi mboka na biso te makamnyo se ndo tambola boy
tant que tozokende na kotele donc bapoliticien wana bato bazosala bamanevre wana mpona kozwaka badécision mabe mpona mboka. Eza pourquoi? Eza parce que bayebi ke baza na bato na bango bawalandaka bango na nsima bawapuye bango. Mais Congolais soko olobi lelo na otalaka intérêt ya peuple, na otalaka intérêt ya Congo, na boyi makambo ya kozala nsima ya parti politique. To boyi te, osadera déjà na parti politique na yo. Na koyi kolongolo yango te. Zalaka na parti politique na yo. Mais Congo ezala d'abord le Congo d'abord. Parti politique ekoya na tango nini osala vote nde olakisi koza muta parti politique songolo pakala. Mais à part ça, il faut talisa que non, oui, nga naza Congolais na lingi Congo et marché. Bandeko na pona lelo na suki wana na pesi bino vraiment merci ndenge bozoko s'abonner na Congo Esengo TV. Et bandeko, bo continuons s'abonner, biso tokoyaka, pona kotali sabino, kopé sabino information, ya sûr, pe ya solo, information o eza trikete, o esoki o vérifier plus tard, o kuti yango nenge yango ezali. Pona yango, na ki kopé sa, un grand dédicace, na babone na biso nyonso ya Congo Esengo TV, na bosanité, na le couple le plus lucide, il y a London, puis il y a Grande-Bretagne, bienvenue Mangwata, Annie Sabaote, Teddy Mbela na Mama Bébé Mbele, il y a Bino Yangwana, le couple le plus mbinga, il y a London, puis il y a Grande-Bretagne, na Bosanité, Brenda Mobiala, la Pamba, la fille la plus stylée à Manchester, na confirmé en opo na mona, puis na ndimi. Noko na nga ya lelo ti lobi Eloi Mwanga na pesi yo mbote esika ozali bandeko na nga ya este ya Congo na pesi bino mbote esika bozali na bosani te bandeko ya Italie, bandeko ya Canada na pesi bino mbote et des Congolais de partout. En tout cas, merci ndenge boza s'abonner et puis ndenge boza partager ba vidéo ya Congo Esengo TV. Ngana bino ndeto monani na édition oyo ezali koya. Ciao.